Et Congo, c'est le pays où le peuple souffre, le pays le plus pauvre du monde, c'est Congo. Avec Kimukuna. Nathalie Kombo, so omoni mutu, alongwe na bal, alongwe na Bible, et comme kaka, tout semble pour la renaissance. Ah, papa, mutu wa pengo ya kemo sik. Bazali, basamba ki na tribunal so sawa, mukuna, ba image zali clair. Ayi sa magistrat, butu nanga idingwa zubi minanga na chambre kuna likamoni. Yo za wapi? Yo mwanzo katima pona peuple. Toi dis quoi ça? Mais écoute na président Zambie ndeni. Ki ngome. Yo ki akena buru na génocidaire oyo na Rwanda ndeni. Akuta na Rwanda na Ethiopie. Na Rwanda na Ethiopie yena Rwanda yena na Kagame na mushindegeni. Yo rasini ni papa. Ba pleto sale mango. Sur la mama Moïse awa na oya zo mema batu na mabe. Moto zo projet mboko na crise moneza nanga. Nanga do projet mboko oyo na crise ya munene. So bumela primise po pesa biso ba droit na biso mais bulangwa te. Papa. So comme moto ba publicité bilamba mosai na Nzambe. Moto alingi Congo akokuta na Gagamete. Parce que Gagamé malheur à Congo. Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. Merci de la confiance pour faire la chaîne Nabino Congo France. Que nous sommes là, pour informer Bino. Il faut dire merci à M. Didi Pumba. Je répète toujours, c'est grâce à lui que tu as espace à Robert et les solo et Mboka. Na cadre au solama Mboka parce que Bino sa situation Mboka. Donc il lelo si et pas le prophète Ngefa. On va essayer un peu tout sur la Mboka parce que le prophète a vraiment à dire. Azam belé à Kolobana o ezole kana kati ya Mboka. Avec bazana mot à dire na Mboka. Lelo tozala prophète Ngefa avec l'accord de M. Didi Pumba l'intelligence. Donc qui est pas prophète reçoit un prophète lelo. Mbote prophète Ngefa. Mbote mingi journaliste Nzambe Pambola yo. Na remercie PDG Didi Pumba. Tant bakangaki internet na ngai bakangi ba chaîne nyonso. Yango azalaki moko ya sungaki ngai ata ya mingi te. Les bienfaits n'est jamais perdu, après ça, il y a des millions, mais quand même, maintenant, moi, pas ta mouke, na mis sur l'ango pour tout le monde, ça, l'ango. Nzambi nanga ya pambo, yango mona nazaka Congo France, même il y a 0-1 à Roussal. So il m'a dit, il m'a dit, boya pour la monnaie, tomi, lingana tête, tomi sungana tête. Linga mutu la tango ya passe, la tango sembote. Vraiment, nga en tant que mutu Nzambi na pesi ba bénédiction. Ay recevoir te pas dans Thomas Nzambe. Zala bomoy mulai. Moussane qui est et puis au lobby intelligence la sagesse yo lobby l'intelligence mais ngai na bakisi sagesse na science l'intelligence et tambola katina na communauté. En tout cas merci prophète Ngefa John Ngefa mboka ezeke ni moi matata batu beli bayeba ce qui se passe au pays ils ont un problème spirituel Tony. Qu'est-ce que ba congolais ba sala ya mabe po ba kuta la mambo ezoleka lelo. Non papa soko lobby spiritualité. Et donc on dit Congo est ça, la Congo est la richesse. Congo c'est le pays le plus béni du monde. Et Congo c'est le pays où le peuple souffre, le pays le plus pauvre du monde c'est Congo. En fait, béni un pays béni mais bah mon pas c'est habitant baza pauvre. Mais ceux qui mbongo ils ont compté na bakanyaka ya mbongo ils ont compté na maboko ya bato. Ils ont compté kata autorité. Un gouverneur à ville azali partenaire à Barcelone. Ba joueur à Barcelone ba suma bango ba millions de dollars. Un gouverneur à ville simple gouverneur à ville. En fait, il y a des épreuves papa bakondima. Ndoki soki okuti ebelela. Parce que maman molimo moi na gâté papa. Yami balé un gouverneur à ville oyo mboka le banzele zate. Congo Kinshasa comme na mopotu. Moi pour tout et côté na Congo qui na kinzele zate et loko zate mais azali na usine la plus chère na Belgique oyo chemise moins de 150 €. Alors yo na richesse Congo au ndengeni chance là ko pamba moto so côté na kati na Congo la politique asaka mokolomo un mois a comme millionnaire parce qu'il ramasse l'argent sans contrôle ba tiene ba poche na bango et les peuples qui souffrent na ba simple pour le peuple na ba tracasser na bango ba souffrir peuple mais ba richesse on ba tracasser na bango to na ba impôt mais or mbongo or kendeke wa
mbongo ya diamant ekendeki wapi, mbongo ya cobalt ekendeki wapi, mbongo ya uranium ekendeki wapi, mbongo ya cuivre ekendeki wapi, mbongo ya pétrole ekendeki wapi, mbongo ya contact ekendeki wapi, mbongo ya banzete ekendeki wapi, mbongo ya mabele bachinois bazozwa mikotu ezokende na Chine na bajapon ekendeki wapi, mbongo ya courant Afrique du Sud courant ezozwa bango partout dans le monde courant ezozwa bango ekendeki wapi. Bango babiki kota na caisse à l'état. Caisse à l'état, caisse à bana budget. Ya wana mbongo barocha no pona bele. Bon mbongo à l'élection na caisse à l'état pendant 17 ans, plus de 3 ans. Ça fait 20 ans. Mbongo na caisse à l'état na combien? Mais l'état caisse à vide parce qu'on n'arrive pas à payer les gens. Ah, so l'état na caisse ya solo ba université ko za malamu. Ba guerre na est ndé osala que tozo mama. Guerre ya est ko sala eloko mote mboka lokwa Kivu ye mo ko supporter guerre na minduki na ye parce que ba pays mo le plus exemple le plus riche Cuivre Katanga ye mo ko simba guerre ya Kivu mais guerre ya Kivu ngo bango boni papa. En fait est-ce que guerre wana ezala no mwana oza moto mo potu to ndenge mo potu nini en fait mo potu eloko ya moto alingi akoti azui abuki asali pelenge na mo potu biloko mibale différent mboko ezanga tina mboka mo potu obi mwasi oya bali awa bali ya boti awa boti awa bali abenga mwasi na mopoto poni asala kala eloko malonge za wana mo basalela mo bali awa mwasi kisosa mwasi poto mwasi angry mwasi États-Unis mo bali mopoto alors moi motakota na ndako alinga bimia kei bana yazoba bana mopoto ba journaliste so bazoke net côté moko ba mo potu joza mo potu et on a bangé na bogara joza mo potu te prophète ngala on sala na ngai prophète John Gefa est-ce que guerre wana est prophète John Gefa ezali kambunini ezaba problème mais likamonini nani bayaka na yango ba bayaki na guerre wana nani omoni motema malama mobutu wana que son âme repose en paix ata baboyo bandimi ote mais babani kolinga yo pe koyiba tango mobutu azalaka mais baronde bakota na mboka na biso awa ndenge Rwanda est mboka pauvre, baza même matita kolesa ba même biloko te. Tango utu na ututi baza ko yokana te. Abiyarimana azaki na directeur cabinet na ya bisinga bizima oya directeur cabinet ya Mobutu. Nde ya asenga ki na président bande ko na ngai. Ozona nango papa bazali na kuna na Rwanda bazomona pasi. Régime ya Kagame lingi bango te makama benga bango bakota awo. Babomi président de Bango Abiyarimana Juvenal Abiyarimana allez tuna rambo gangster wana ya Rwanda yona gangster Kagame le président actuel ko gangster na koti ala bengali ba ututu bazalaki wana parce que so moni ba utu na biso ke longi moko mais ba tuti ba ko longo ba Kagame lokala ba général na bango na ba colonel ko ba bilongi boy so mo ma bilongi boy bango wana mais ba utu na biso ndenge moko koyeba te ndenge moko bazana bangundu bango wana papa alors tango bango bakoti tango régime ekei kuna Kagame influencer guerre moko po ba déstabiliser Mobutu po bomba oka génocide saki na Rwanda pe bakota te na mboka na biso balandi bautu bazalaki tina Congo baye ko bomba bango kaka Rwanda wana aya bani afdel zaki bisangani Rwanda Burundi Tanzania na Uganda na Kurushinza ale baye ko benga na Mobutu lelo tango benga Mobutu abibo eloko toluka ki yango ale bakiti tango baye bamoni ba miel ya Congo bamoni ba voiture ya Congo na guerre pendant papa so comme provincial bazo ba mitu na so ba na Rwanda est-ce que loko zaki na Rwanda lelo ba ngana Congo loko na Rwanda baba sa biso kitoko bazo récupérer bango na banani kati na yango allez bakei ba provoquer guerre allez ba utiliser congolais Ronald Kabila les pères totindi comme Simana bango ezaki tout chef d'état-major général na mboka mo mifaza la autochtone na mboka ezaki général Kabare. Si on peut comprendre exact que guerre FDL ezaki soutenu par le Rwandais. Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzanie et puis na mindele. Batia na tête kaka nete congolais boye. Chance là ko pamba. Lolo Kabila ki boye ezaki chance là ko ya commerçant. Un commerçant mais ça ko litebe na Mobutu muki to cheka étiquette. Tango pe Ronald ba komi ay gang. Il a placé comme héros. À cause de l'héros parce que Alobi ne trahit jamais le Congo. Tango komi ay bo soutenir nga solo mais ba yokana kini akole merezani 300 km et que na Rwanda parti na Burundi na Tanzanie.
quand Kabila comme ya tala bino même 1 mètre ko balaka zemoko na 1 mètre ya tela ko ngolongwa te yango mora ya Kabila le père c'est un soldat du peuple, c'est un héros national pas koufeli mabela mboka na ye et c'est aussi un vrai Congolais, il faut dire la vérité. Pasteur John Ngefa, le loyo zoloba olobara mingi yomoko, on peut remarquer une forte présence de l'église des réveils. Est-ce que l'église Ouane arrive à sensibiliser Bandimina Bango par rapport à la situation de Mboka? Ce sont des pasteurs coopérants. C'est-à-dire Bali Mbongo pouvoir, Bazar na pouvoir. Chaque temps, réunion ça les marques, ça va Mbongo. D'ailleurs même quand les cas, c'est Mbongo, batele la catholique. Alors que c'est catholique, là c'est ma peuple. Hein? C'est vraiment bon belé. C'est bango le but que ce qui se passe soit l'état libre bango te bango musala bango côté. Même na zela nanu. Ah papa, yo na zo mono ko mo pelenge ndua. Ah non. Na lobi muku na zo lo bango. Nani deuxième femme na ya aboya moi sina liboso. Moi c'est abalaki. Nous na pesa ke mbongo bala moi si. C'était le chef de l'État. C'était le chef de l'État. Parole na bango chef de l'État. Chef de l'État. Hein? Père Sungi bango mingi. Asungi bango mingi na passer d'escroc. Batalokuta, bazokosa Kabila. Ozomona, c'est comme moi, se manifester parce que tant on l'a bilo rambo pipa mbang. Donc ba tui ba kosi ba scroquer alors bilo kangi bango moi so tremonte. Hein? Oko bisanga ni Kakenza. Hein? Kakenza oko bisanga pona Kakenza loko ni. Hein? Oko bisanga nani? Bosco Kindomba. Oko bisanga nani? Nani Kizamina azokosa bino. Kizamina azokosa bino. Oko bisanga banani? Bango tu bazaku nango moyen ba se manifester ezate nzambe asimi mosengo catholique mosengo atelemi peuple landie pourquoi il faut mboka et respecter ba texte soko moni mboka ezo respecter ba code politique te ba texte politique te mboka wana ezali ya mopoto. Parce qu'on peut comprendre que l'église de réveil est totalement divisée boyo gagné ezati ata mukete ezali pe divisé te bazana bomoko parce que omoni Hérode omoni Pilate na Caïphe bazali ko solo late Koyo Kanate. Caïphe, un vrai juif. Mais Pilate, azaki romain. Mais tant que comme qui n'a liwa Yesu, ba obligé ba yo kana ba Yesu. Si ko tant comme au Congo. Libération au Congo. Et ko ça na élection libre démocratique. On a ninga tant comme na libération na yango. Hein? Allez, bato ba leki mbasa ni. Ba mi bendani moya ko lobezate, ba ko lobani. Hein? Les lotes lobité. Ba rendre compte na makambo bango bossa. Ba combattre ba bino nyonso ba pasteur ba cité kombo te ba pasteur nyonso ba ya susu potote. Olina ke na poto mo ne ba combattre ba yamanga. Soko chete mbena ba bon donc na poto Schengen ipe ba kate Schengen. Tamboka mo poto. Schengen ba bi que baza pays souverain Belgique ko imposer bango. Belgique papa ezabi loba Lyon abunaka na puku teto na kati na tabate. Belge wana bi capitale Europe. Ils sont en Belgique, siège de l'Union européenne en Belgique. Belgique a une influence, il y a France, il y a Grande-Bretagne, tout États-Unis d'Amérique. On a c'est la diplomatie. Hein? Ok papa, tu as besoin de moto, mais bango na bangote. Ozoka, moi maman mène d'akufiwa. Na Belgique. Bah répartir. Na Belgique yo to kangé bembe ngezonga. Tika kokosa qui trompe qui? Tika biloko wana papa. Hein? Motakosa mutute? Hein? Motakosa mutute diplomatie ka C. Hein? Ozomon to lingi boyi. Mboka est respecté par corps. Il y a Saint-Sylvestre est respecté par corps. PO il y a 5 ans parce que mon sengo a baluki pour la nini. À mon enquête, bateau yo bazo ke na mayele ya pelengendu, bateau yo mayele ya isolo pe ya pulumbe et puis mboka zo ke na mopoto. Alors mboka zo ke na mopoto, il faut munzamba tina mutatelema. Prophète John Ngefa to ke non malembe. Prophète John Ngefa personnellement pour ou contre ba marche ya ba catholique. Nazali en tant que Congolais. Mais est-ce que marche c'est ça mine de konanga mwana nangai. Hein? Mais article moko elobi na kati na constitution na biso marche c'est droit ya batu. Marche c'est une manifestation bateau bateau likambo bateau bazo sepela nango te. Baza ko lakisa yango po ba konti ba bongisa ne va marche ya coup d'état te. Est-ce que marche ya coup d'état? Et ça coûte tout le monde en France, en Belgique, même en États-Unis, le pays le plus puissant du monde. Tout le monde a un chapeau partout, tout ça, il m'a gâté nango. Parce que le gouvernement a dit Kambaboye, ah bon, tout le monde est Tunisie, Mboka est pauvre. Peuple, tel est marche, président habité, avec 50 milliards, à côté de Siango, à l'époque, c'est une entreprise pour foutre bateau. Calme, côté. Bon, il y a biso marche, c'est dit des coups d'État. Les Kambazo Bangani, les Kambale Kaki na Mboka, Burkina Faso. Hein? Pays des intègres. Non! Burkina Faso, c'est pas Congo. Bazo Bangela Gani.
Par rapport à la sécurité à Mboka, Toza Nicolo autre qui organiser la marche, il n'y a pas moyen de sécuriser les manifestants. Et puis, les manifestants, ils ont permission d'autorisation. Bago pesate parce que babi shit ya Kimbuta. Shit ya Kimbuta ro pesate. Et Kimbuta azali motanan. La majorité, on peut perdre. Quand on dit ma marche c'est ça mais Mboka na. Non. Ozomona eloko bazo pekisa ata ba sengi ba kopesa bango te ba accorder te. Oyebi gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est prévoir. Tant on dit mais gouverner il peut pas battre bien na bango. O toko kokate, o kokate ce Rwanda ya tombuka bosabo. Moi je peux préserver la côte de toko préserver. Non. Militaire rwandais ba côté na est. Même ba côté pour na ba bunda na ba militaire est. Biso peut na armée. Rôle armée bisoni. Kako bomaka ba peuple ba simple peuple na minduki te. Sur ma casse na ba la sa kuna sika ba côté kuna. Ba senga CPG aya pour nani. Tant ba so moto bo tie bango moto. Bo repousser bango, ndenge mobuta ba repousser bango type même na Kigali. Allez, comité d'attention, ça gère et Kabolibine. Le cas, c'est gel. Bon, ça, c'est l'effet. Bon, ça, bangani. Car moi, c'est pas bundi, tala mindu, qui n'est pas un cortège. Ça va kangaje kokwa, na biso ba benga na biso na mboka. Il faut moi na ba mindu. Même kambo yango wana to ndi mabino. Il faut armer na mboka, armer ça na misala. Armée kanga civilité. Mais ah, tout le monde, police na civil, ba comme comment pour na traquer simple peuple. Alors peuple abi non, c'est non. En fait, John Gefa, Namon Lobeli Makambu, Monseigneur Mosengo, il y a une rumeur et vous Gobima que Bakouteina, président de la République, avant qu'il y ait des Zambie. Rencontre Ouane Zagi Ponanin. Mais Bakoutana, parce que ce qui Saint-Pierre, Mosengo Tama, Saint-Pierre, Vatican. Tant que nos apostoliques n'a pas lingi Mosengo, à côté de la chef de l'État. Sous demande du président, Bakoutana. Mosengo, c'est citoyen congolais. Pourquoi Bakoutani na Bouto, Batoubaye Biti? Mais Bakoutana Bouto, n'a pas politique, c'est qui nous quitte. Bandoki Balogaïreni. Na butu de politique ezaki ndoki fona butu politique kutana moite ba solo ba ko solo la et mon sang a tellement la position na ye token une élection pour respecter encore assez sévère botika marche pacifique démocratique et tambola ba souka kindeko wana en fait John Gefa pona yo ndeko zomona wa mezo kendele est-ce que cette année il y aura des élections des élections exactes soit donc ba check dans le 23 décembre pourquoi le 23 décembre 7 fois 23 c'est bon. Fin du mois, l'année prochaine. L'année prochaine, le 21 décembre 2019. Les Américains, l'élection a été en tout cas à mesure. Mais parce que les bandits les lotés depuis 2016. Élection égalité. Transition à transition. 2017, élection égalité. Donc en 2018. Alors, sur le 2019, président Salim mandat 4 ans. Mandat, Amérique, ça a mandat 4 ans. Bissou ça a mandat 5 ans. Oh, tu pousses en 2020, ça a mandat 5 ans. Ça va, tu vas voter. Parce que sur l'Andia, bah député, bah illégal. Sénat, illégal. Gouvernement, illégal. Babougoumès, illégal. Bah chef de quartier, illégal. Illégal, présidence, illégal. Parce que tant na bango et sili. Na mboka mususu, président Sénat, à cause de intérim pour organiser l'élection. Le président en fonction reste en place jusqu'à l'investiture du nouveau président. Ou bien si il y a Mopotu. Pour moi, Mopotu, et là, Salandengo Lingi, Montakolobe Abiso. Zwandengo Lingi, Toté 2025. Car mon colonne d'élection, Salema. Pour aller au Nangazo Kenangona. Nanga lobby avec la machine à voter, moi faciliter aux ala, tu redépasses son bon ébélité. Nanga la plus intelligent que Malouman. Malouman a moupe. A jongler ba moupe. Ba mosengo ba lobby na ye. To san Zambé ko to sa banga batote. Nanga lelo Malouman la pauvre la souki wa. Ndama beti bino benga gogo. Mais biso to benga ngona mononga biso mongboko. Go cerveau cancer à cerveau à bébé ok ayoka ke bepis ko mokondité a papa na été matoy ele kaka mutu te soki mwana aleki déjà mutu matoy eleki mutu et comme bébé bébé pasteur na ye représenté à SCC a lobby déjà que soki nanga continuer na ba magui wana ba ko tikaye parce que à se prononcer qui le monseigneur pardon monseigneur Bolikale qui s'est prononcé avec baza contre ba marche et puis ceux qui n'ont continué marambazo salawana o ya traité que des magui bakotikai qu'est-ce que rolo bana mambwana nanga za magui ya traité peuple magui le plus grand magouilleur ndeye na France nanga o yazo mema batu na mabe moto zo projet mboko na crise moneza nanga nanga do projet mboko oyo na crise monene so ba bengi institution na ye ezali libre
démocratique, indépendant, CENI. Il faut s'appeler indépendant solo. Est-ce que nous sommes indépendants? Ce qui est le langage politique, pour majorité. La machine a voté. Déjà, ça proclame le kuta machine a voté, na voté na Mbandakate. Et que na Boendete, na Lisalate. Car na Kinshasa, pour ni batia batu na bango yonso. On va batia déjà, soit qui présent Kabila Zate, batoni bale bagotia, ou ya majorité. Moïse Katumbi. Ou bien. Moïse Katumbi. Yo Zahab. Yo Zahab. Yo Moïse Katumbi pour le peuple. Toi dis quoi ça? Mais écoute, na président Zambie ndeni. Qui a ngomé. Yo qui a kaina buru na génocidaire oyo na Rwanda ndeni. Écoute na Rwanda na Éthiopie. Na Rwanda na Éthiopie yena Rwanda yena na Kagame na mushindegeni. Yo rasini ni papa. Ba preto sale mango. Sur la mère Moïse awa na beko ina Moïse. Toyebi Moïse bien toyebi. Moïse azani kabiliste. Toyebi Moïse mboka makambo ya nationalité pire. Est-ce que uta? Papa, bakuta ina ndengeni. Moto alingi Congo akokuta na Kagame te. Parce que Kagame malheur ya Congo na Kagame. Bache président ya Union africaine. Akokuta na été. Atika peuple sala musala na ye. Nyamusi. Moto pe M23. Akokuta na Kagame pa lobani. Pesa biso minduki. Tombrouillé. Le gars guerre et na Rwanda so comme la boto Goma. Oh, notre pays est agressé. Il n'y aura pas l'élection en 2018. Tobuna banguna wana jusqu'à 2020 au 22. Et la politique na bango zo kende wana nanga zali au courant. Nanga zo courant, mais na kopisa nanga. Un plan bien détaillé. Bien détaillé, Congo a se laisser faire les sociétés. Ah ouais, États-Unis d'Amérique 2019. S'il n'y a pas l'élection, il y a Rozoa. 2018. 2018, s'il n'y a pas l'élection, à cause de ma Cameroun en mai, alors bah tiens à terminer les États-Unis d'Amérique et puis Nzamba na Congo, avec combattre la Congo. En fait, John Gefa, marche à l'église catholique. Est-ce que l'église veut, comment la pouvoir, veut que Bacha Moutouna Bango na présidence, to Isakaka, besoin aider peuple? L'église a besoin de la pouvoir d'aider le peuple. Parce que l'église a côté qui pour appeler sa kimia makila et tangate. Mais à moi, nakati, déjà, maël apoloso et côté nakati. Déjà, ba rouler l'église. Alors, pour na alongwana soni wana, yo mosengo, na église catholique. Grâce à l'église catholique, Mobutu a fait 6 ans de transition. Kaka Mosengo est président de la CNS. Kaka Mosengo Mobutu a fait 6 ans de transition. Mosengo Nde Mutabomba Mobutu. Les mêmes églises catholiques, aïe na 5 ans, a fait sous Kabila 2 ans tout ce qui est dans. Et ça l'église catholique, vous savez pas ça il va pas brûler l'église catholique non. Bah on peut l'église catholique merci parce que l'église catholique nous a simba ki mboko na calme tozela makambo makuna ndenge mususu babi ya kai solo ya kai salo ya nzambe papa ya kai salo ya nzambe pourquoi prêter serment na kombo na Bible je j'irai nan et pas Rwanda fidélité au Dieu tout puissant je vais garder et gouverner le pays na kombo nan kai salo o na nzambe te botolongo wana botango ma manifestation publique ça to bato bakufi bango bakende suka nango la cathédrale ka nzambe wana te bon sikoyo soko bya kaisala David azalaki nani tango na tanga kala barua bakende sala mabe nzambe azalo tina nani prophète ko bena kaisala ni tika pouvoir ko kufa solo obomi bato toute autorité vient de Dieu prophète mais toute autorité vient de Dieu. C'est que Romain Zoloba, mais c'est le même Dieu qui donne l'autorité, c'est le même Dieu qui destitue l'autorité établie par Dieu. Tant que pesi yo bomi bato, konyo kola bato, bato bali akate, mbongo ya bato zoko yiba, ozoko tira ba caisse à l'état, boko yiba milliardaire, ba millionnaire, boyaki maboko pam, eloko te na ba soko tona makolo, o ba boko na bangombe. Comme les verts sont là, les gens sont millionnaires, ne sont pas bons, mais nous avons c'est le même Dieu qui a mis Saoul au roi, qui a destruit Saoul. C'était le même Dieu. Non, on appelle ça Moïse le prophète. Nzambe, non, on appelle Moïse. Kaka Nzambe. Enterrer Moïse et bénémoine, tout le monde a quitté. Kaka Nzambe. Il ne faut pas dire Kaisala, à Dieu est à Dieu. Oh, na mona kiteke, Nzambe, azaki président ya CENI. CENI. Bon, azaki président. Déjà dans l'élection. C'est direction te mais mayele mutana CENI mutapesi yango nani. Tala, ma belle za Kaisala. Mon pays za Kaisala, mais ma belle za Kaisala était nous tous nous sommes locataires nandako ya Yesu. Oh ma belle Nzambe.
hein kaisala ozali roi au président ou bien ministre na mabele wana mais mokolo mabele azali hein la terre les cieux l'univers appartient à Dieu eza ya mutu te tango tokufa bakundaka biso ato ya président bacho libanda boite na se ya mabele bacho mozole ça montre que Dieu il est Dieu il restera Dieu bon confondre kaisala na kaisa ete nzambe atambolaka na bato elongo bato atia bango bo continuer même nzambe amatsaka bango pe akitsaka bango hein soki na tango le sikoyo na mokanda ya 2 Corinthiens 2 Samuel olanda ngai oyoka yango parce que liloba na nzambe eloba toyoka de Samuel pour tuninga ya kaisala ya nzambe tango nzambe azomona ke bozo nyokola bato hein papa bozo nyokola bato bozo faire souffrir bato nzambe akosani 1 Samuel chapitre 2 6 jusqu'à 8 oyoka l'Éternel fait mourir il fait vivre. Hein? Pourquoi le président bazokufa baro bazokufa hein soki mokili ya bango ne ba mettre bakufa yesu ponani hein il fait descendre ce jour des morts il fait remonter alors qu'ils sont kufi pe atombolio l'Éternel appauvrit et il enrichit alors personne bobola paix à personne sous bozui il abaisse il élève tant qu'on continue l'autorité pour qu'on nous lever yo tant moni maïla pelengendu maïla poloso maïla solo donc tout ce qui est télé wana nzambe il faut abaisser yo peuple ko inayo e koyoka yote e koyoka suma comme na yote de la poussière il retire les pauvres des fumées il révèle les indigents pour les asseoir dans les grands et il donne le partage de gloire il abaisse et il fait tomber quelqu'un c'est la parole de Dieu hein nyoso makambo tout ozomona ngona sala mabelo et c'est Nzambe. Surtout quand on a Esaïe 45, verset 7. Qu'est-ce dit la Bible? Pour Luki Makambo, Oyoka, prophète aloba ainsi dit l'Éternel. Vous comprenez le prophète Azana est belé à Kolo. Si quand on a Esaïe 47, qu'est-ce dit la Bible? Oh, dans le Ghana Congo. Et le Bible. Esaïe 45, verset 7. Il forme la lumière. Asali polele. Il crée les ténèbres. C'est Nzai. Kaisala. Bon, mon continue. A quitté dans mon colomoro, bouté comme un polele comme un bouté azali. Aucun rôle. Il donne la prospérité à Pessi Bozu. Il crée la diversité à Pessi Yiki, qui boyo kabangote. C'est moi l'intérêt qui fait toutes ces choses-là. Ngai Nzambe, na koti kat na bato, bato sabinote, bayo kabinote. Peba longa bino na bokonzi. Ezanga bandeko liloba nzambe wana. Prophète John Ngefa, départ il y a le président Moussousou. Signalons que le président Zuma qui vient de démissionner, le président Mugabe a accueilli, n'a pas élection et ça a mis le président Dos Santos qui a accueilli, a tiré place dans le président Moussousou. Est-ce que ça et le comment il peut ça conseil pas président RDC et reporter peut-être conseil à tel que moi également je peux aussi quitter le pouvoir, moi également je peux aussi organiser les élections tout à quoi qu'il faut s'entêter. Papa Nzambe ça va si fort na ba condition bazali ko soutenir ba dictateur. Toyebi Santos azali dictateur munene. Hein? Asutaki régime en place. Grâce na Santos. Tango bangolais ba Rwanda Burundi ba yiko bota so Kinshasa ya tindaki bangolais pa ko bengana bango. OK? Tolongo les sous. Grand soutien. Il y a Congo démocratique, le président Mugabe. Hein? Président Mugabe. Tango avion assassiné Laurent Désiré Kabila Koufi. Président Kabila est dans Lubumbashi. Il dit qu'à peine abimi à Kangi l'aéroport nyonso pas d'entrée par les soldats de Batosaki. Nana qui s'est président Kabila. C'est un président Mugabe parce que Zimbabwe va dans l'aéroport qui dit ça est. Il plan à pas au pouvoir. Elle a dit qu'à peine ça. Hein? Ça montre que allié Mounene. Il y a des pauvres des Kabila. Maintenant agresseur qui biso ezaki Mugabe. Pe Kabila atikali pe na mwana na ye. Hein? Les loyaux Mugabe a longwe na plein pouvoir. Ils allaient signe moko munene zo la sanatiri ke nzambe azo sala musala nayi. Mugabe a kai espoir ya Congolais très na Zuma. Et président Zuma ou n'a pas mis pauvre. Président Zuma azaki koboko la ba meme na zamba na KwaZulu Natal wala ta barafia Zuma ozo monde. Ya wa kota ke bo continue chance loko pamba yango sa ba dégâts ya barafia ba la rebelle ba longoli Zuma très na inani.
tala mboka respecte la démocratie. Alors, on est pour parti n'est forcé. Mais parti na yé mboka zo respecte la démocratie. Démocratie en gona. Fallait dire République centrafricaine démocratique. Qu'est-ce qu'il y a République du Congo démocratie Congo. Hein? Oh, il botolot. Il botolot sous. Papa nangai. Hein? Oh, ezali mawa papa. Igbotolo ezali mosaka o batibo titi ya mbila soko saibo o mafute kiti pousser muso ya jaune makala benga igbotolo. Hein? Amoni o mboka ndenge ni. Parti au pouvoir tango bozo mona. Mboka ezo tambola malamu te. Il faut dire chef de l'état, il faut que la première ministre Nabino tika. Le ministre Oaza issu de l'accord, donc qui vient de l'opposition, M. Tshibala. Eh, Tshibala a outi na oyote. Oto bengi likama mo potu. Mo potu ezo laksani. Hein? Moi si. Oh lelo abali, lobi abali, aboti akei. Moi si on a connu mo potu. Et là on va saler là. Donc là on va malonga za na kati. Mo bali, kisasa moi si. Brazzaville moi si. Poto moi si. États-Unis moi si. Mo bali mo potu. Mboko ezo mo elango bakata balona ba 5 fois. Soko yo to katoloni, biloko ko masuta po nini e comme mo poto. Lizibo ba pepa mbisi bakanga mikolo. Soko yuko pepa ko mo poto. Eloko okuta na kata ezate. Kongo ya mboka kota zwa kende katina. Abi ngo mo poto. Moto tout eloko ezanga tina comme nango mo poto. Prophète Nana Falas donc qui devait sécuriser quoi à ça là que mboka ezala bongo te ndenge zo lo ba mo poto parce que gouvernement le gouvernement c'est prévoir. Tu as la richesse, tu as diamant, tu as or, tu as zinc, tu as cobalt, tu as uranium. C'est le gouvernement. Bilo tu souffrir à cause de la richesse, n'a pas ça biso. Ya ngo biso ba chwa ba lumbe, hein, ntaba imboko, bête on dit. Toi bato, toi la droit pour bénéficier na biloko. Oye bi choc en Afrique du Sud. Ba Zulu ba déclarer ba richesse na bango. Hein? Ba ken apartheid papa ba kwesi mindele. Lelo ba noir ba président de la République. Zuma pe akwesi pour une promesse à salate. Zuma pe na bimi na empire Zulu. Zulu pe na wa bunda na ba nsete ba bina kapinda bo Zuma otikuna pe na bongo ba meme kuna. Ala na meme be siko chef de l'Europe ba mona ba mbongo na ba diamant sani. Kiu. Et ça montre quoi? Il y a un signal fort ezobima na kati Afrique. Soki moto mayele talasima zonga motu et là on ça ba Zuma et ko ya pena Congo et ko ya pena Brazzaville. Prophète John Ngefa bozo ça soit démissionné pendant dima atika mokoko akoma président ça soit démissionné les sons ça soit pesa bato les sons a démissionné mokoko a démissionné qui a ba solil na ye elle ba solil c'est quoi respecter accord mais à respecter accord on est na kati bino ba jeunesse internet et songi biso ba source voilà songi na mona songi ba journaliste c'est internet ba kema ba c'est ndumba ata ba c'est ndumba ka songi boite bino ozali kuna en fait ba source c'est bimi que le trois présidents le deux ba qui kokuta na président awa ba sola qui par rapport il y a accord qu'est-ce qu'il faut faire pour organiser ba élection ils ont demandé à président Kabila ceux qui moyen rozala à respecter accord ba organiser ba élection calmement mais à respecter par contre ndengeni déjà quand on peut la conférence d'un que à élection bon ba lo ba boite papa 2016 balabakini 2017 balabakini 2018 ozana ngo balabakini hein ozomona pour watanga na le 23 respect accord ezobani à quoi ça se fait ezobaki élection aux quand hein à quoi ça se fait ezobaki élection aux quand accord en 5 ans accord en 5 ans ezobaki élection aux quand pourquoi Mupe Mokonzi atombuki ponani amoni injustice amoni bato ba respecter ba corps na bangote alors biso catholique to ko bimama be au moins mi bimisa na sukula mabako kwa pilata sukula c'est que mosengo fait là liwa ya Yesu na sambisi ye na moni moto crime mo salite ngai makila na ye na ko ngotika ngote yoka bato boka mataye na tika ina betsa yoka bato kuna akufa okuruse soko bongo sabisa kai fa sambisa ipe nana bina bisa ibo makila ya moto on a resambisa ye soki na condamné et ko sopepane ba juif bezala babani na biso na bana biso est-ce que bezala bazala kimia eza ko likamba Congo est-ce que bazala kimia basa kimia te basenga makila Jésus yango wana ah yango monaka te Pilate sukolaki maboko c'est que mosengo fait
Prophète John Ngefa. C'est ce que fait. Alors, na boy makamba Congo za kadanga mais na koza combat na ngate kuno suka toke une élection libre démocratique na machine à voter oya nanga oya ya mayele ya pelengendu te oya pelengendu te. Donc boy mayele wana pelengendu. Prophète John Ngefa ba pasteur to ba mumpe o ba zo moi courage joane ya koloba. Ba msusu ba kimi le pasteur Ekofo Akimi bio personnellement bobanga ba arrestation ate koki kolobani par rapport ya ba arrestation ya basai nzambe sikala ko ngabena lobini to bakanga ngai na saini pasteur Ekofo pas le bega que non bazo non mais ko solo le pays non état bezali pays non état négligé quoi malade comment payer état moto azali agola sur makebo sa misai outrage contre le chef d'État même l'outrage chef de l'État oyebi l'amour couvre toutes les fautes o romain solo bayango. Mais bazela ye so ki abiki basambisa ye motaza na goni azolo bate moribon omona ngo wapi quand même je connais un congolais na mabene na malamu c'est un congolais yo mona ngo wapi ba osambisa monso ebembe Congo est très samse ebembe Congo est samse ebembe parce que ndenge je connais que ndaza ko moriba ebembe motaza na rien comme osana makila yo mona wapi na monde omona wapi na mona ki moko na Egypte Mubarak mais Mubarak azaki na haute surveillance ba médecin aki prendre santé malamu azapele lo libre abasambisi mko bakay mais je koko il ne parle pas même ma be ngo je ko salaki yo mona boy wapi oyebi so na Afrique tozali na kutimi ezalaka ezola salini okozali ka mona moto soka malade bolimbisi soki moto akufi il faut boyokana soki moto malade ya goli ndenge wana alikamba ngo tobombi yango toza mokola kobika alors otozo mona ngo sikoyo ezali okola ba haine ba gouvernement na haine te bande ko nga majorité oyo ya baninga bosali bango lelo loyi ba kosala bino yango lelo bosali baninga ba kosala bino yango lelo mosu na zo ba suna Jekoko abaisi ko baisa Jekoko ala na zo ndimila Jekoko ngo alekisa baisi ko baisa vagabondage politique memi boy yo moko Jekoko to bana lo bana hote PPRD mosito ya kosala te bon il bien mosito dans le parlement azaki voter comme député national alors na majorité il a comme la PPRD a comme la MNC akay na IDPS et puis moko ba ko Jekoko ba kene na hôpital a dit nini IDPS Jekoko yo kasi yo nzambe oza Yesu amila tisi lisusu yango qu'est-ce que bato wana ya pelengendu bato wana o babenga bango yek botolo bato yo to benga bango yo oyo bato isolo basani abi azola ksabiso ami bimisa pe to mona soki azali c'est pas peine de zonga ngona nzambe pesi moto sagesse intelligence et science moto tambola nango ngai te il de personne na pouvoir akolongola Jekoko te na prison talelo mwana mboka oyo azo sibire yango ezo pesa so pasi na mawa na kosepe mais les criminels de guerre sont là sans traquer bazo tamba bolumbala Roger Lumbala bazo tambola accord et arranger déjà makambo wana accord et arranger makambo wana papa ta accord et landi makambo wana so il pouvoir en place bien kota te na pesa exemple et bien parce que zongia tu sais là le problème ni na pesa exemple bien l'accord et signer accord ba munyama na prison de l'autre babima ba Frank donc bana prison te babima Domine donga na boloko te babima kala te bazo ata kala mingi te ba compliqué pe bango titi kei ko sanga na pouvoir te ozomona ko sanga na pouvoir te papa na pesa exemple accord tu sais que da kufi abunde sana il est en Europe be menezonga ça corps raison ça non ils ont la ça ku bato gouvernement bazana mitema makasi eza mitema malamu te et ko pesa malamu te mboka etambulaka ndenge wana te ndeko nanga Jekoko soki akozwa me koza rale po batika ye Jekoko sera condamné mais mokola ko bimaka nyama tamulaka na makomine alandaka nzela bo moko atika na nzela mo objectif ndeko salema kati. En fait John Ngefa to développer moi sujet ya suka kaka par rapport ya makamu ya bangulu ba vache bolimbisi bangombe o bauti na est est-ce que les vers wana sont-ils des congolais baza ba rwandais et bani pété na kwango bandeko ya kwango babengani bango soki bazaki ba congolais le fait ya robengana bandeko congolais ba ko sala commerce na bango est-ce que za malamu papa tolobi nikamo tolobaki na bino wa mboko yo za mo potute mboka mo potu role ngango bele vere wana bakotaki na Goma na Bukavu boy pole barone bato na Goma na Bukavu bamboka wana ba totone bazamuke ba village yo mona kwe wana bango tu batuchi na batuchi ba Rwandais
babandaki toyei kobokola bameme bangombe epuis soki kobokola bangombe komo kobanda Goma ti awa na Kwangu combien de kilomètres baye na avion te baye na masuwa te na makolo papa est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Tala haute trahison de la République lotango bakota bata deuxième bayebaki te bato aner bayebaki te police bayebaki te armée bayebaki qu'est-ce qu'ils disent? Bah c'est tranquille. Et il bakote on attendait encore monsieur va empoisonner. Hein? Bon est-ce qu'on compte na mboka bato na minduki? Hein? Bato na mboka bote bato na minduki na ba arme de guerre to monaki musita kene ikuna to monaki yango mosu ba moni sebina élever wana azoya or kaza soda pende à Rwanda, ce sont des Rwandais qui ont entré dans notre territoire. Na sous influence ya ba tuti. Hein? Même mboka ni kotambola ndengo. Yango tolobi bo hein. Donc dans l'élection ba kondi mosu ba ya o ba ko zongisa pene immigration pe ba ko bongisa mboka na biso bien. Pona mona mboka etambola na carte électeur te. Mboka ni etambola na carte électeur papa. Ba na carte d'identité te. Toko repérer bango ndenge nini na ndenge nini papa. Hein? Tolo baté. Tout ça makambo ezali réel en tant que mwana mboka. N'a contre pouvoir te. N'a contre opposition te. Mais tu prends mboka état mon ordre non à désordre parce que même le Dieu que nous sert, il est un Dieu de l'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Alors, désordre mabé et belé na niveau ya mboka na biso. En fait, un mot kaka pona mamu ya coupure ya internet oyo. Déjà moi perturbation comme déjà. Papa match les 25 dimanche. Ata bombu yango ya pharaon. Ata ba belge yango ba ngai so ba bilelo na bote la Congo démocratique. Même des ministres d'information, Olenga Nkoy na 500. Bruno Tshibala na premier ministre. Na ba belge ba yaki na fimbo ba ya. Tout na kopona nini? Nini wa? Na ba belge ba na fimbo na lia kana pemaka. Ba beta biso fimbo. Ba beta fimbo papa pardon. Pa fimbo ba beta biso le belge. Fimbo tozo zwa le torture tozo zwa ngo eleke ba belge papa. Ba belge ba tona ba zole sabiso. Ba tang sabiso. Ba sa sur l'école mais na fimbo. Mais oya bango biloko yonso ba imprimer biso eloko ko internet oko katela ngo pona ni ba congolais ba bika na internet mo eloko moto so gouvernement malade sur ko internet akokufa tala bato bazana makila na maboko hein tala bato bana makila na maboko olo bolo bate hein papa mboke kei soki ba congolais ba fungoli mbiso te mboke kei est-ce que marche ouais mboka ezonga. Il faut élection libre, démocratique. Tout tia ba kondia sika, hein, ba institution ya sika, hein, mboka ebimana mo potu. Mboka ezala mo potu ndeko na ngai. Mboka so na mo potu esili. Ozomona le 25 aussi ba 100% parce que bato ba derrière yango. Ba obanga tena ba liwa oyo. Bato ma kufa mikolo nsoti. Ba kufa mikolo nsoti. Ba ko banga te parce que omoni musubango coupure internet basi bato ya kanda. Kimbuta ya buki biloka bato so bakuluni zalaki wana kanda oyipe beko banini rendez-vous le 25 eza malamu te mais gouvernement solola benga bato bo solola boyokana hein pourquoi ngi ko ka bato te hein les hommes bato ba déterminés hein ezali malamu te parce que catholique arabi au net le 25 mars ezali bato ba simana bango en fait pas au marché mais na tamola kati na sala kati yo sa sala kati soko la ninga na ba coin show wana sa ina zoka belema ndengini na yeba kandengini kote sa ndengini na saka na kati yo ndengini na mabwe ala ta kilote na ngai na ketch na ngai na basket na chapeau na ngai na za na kati na za congolais hein libération mboka za bato yoso na za pour na za li contre Kabila te na gouverneur na za contre système na ye Kabila ye moko na bato malamu yo sa na bango te hein ye moko za motema malamu mais bato yo sa na bango papa bato na ba bato paketele bato pulumbe ok nde bazo ko pesa na ba re et fait bateau bazo kufa et fait biloko papa ta ba pouvoir ba ko traquer bino te lo bako ba ko traquer bango te la pouvoir esili ba dossier to ko bimaka mais l'entourage du chef de l'état isa ka ba professeur to otanga pe ba kombo parce que yozo finga ba tongo ba kombo to e bate ngana fingi bato te na ba conseiller la bango ba conseiller mabe nani ba rondaki mobutu na ere ezali ba conseiller na ye na ba membre ya cabinet na ye na ba membre ya gouvernement na ye. Nous avons exemple. Mobutu Azali, Kabila le père Azoya. Mobutu, tika nzoto makasi, Kabila Azwa. Te, Kengo premier ministre. Lelo Kengo Azwa. Alors gouvernement pouvoir Kabila. Ah mais oui. La kota ngba mokola pa. Nani bazo tshena erreur. Banemi, entourage président Kabila. Cabinet directeur cabinet. Directeur cabinet bango tout wala ba conseiller na ye. Dans le PPRDP. Na PPRD, omoni
lelo Ramazan alongwe et comme professeur Mova Sakani motaki na babere rouge nani Sakani Mova Sakani ils ont l'accent comme à la guerre Ramazan alongwa qui la paix perdre akeka na paix perdre akeka na paix perdre kaka akeka na présidence ya parti akeka na présidence pas Sakani kana paix perdre mais akeba bosha balongwa kuna et pas qui professeur babeti mundumbo ba na lelo ayoka na lisusu te ozomona alors nani akina ba signe rouge wana ba chapeau rouge nani ezali Ramazan ezali nani oya professeur Mova Sakani parce que pour ça Mova Sakani nani rouge ezali makila il prépare la guerre bazo préparer le komoko bazo préparer le komoko katinango c'est pour cela le chef de l'État l'a pris na dernier temps na ye motaki initiative ya beret rouge wana na katinango parce que basala makambo bango basala misala na bango pasteur prophète John Ngefa bolimbisi soki lelo babibino na église de réveil boluka un pasteur bocha na mutu ya mboka na présidence yoko pona nani ata moko te nata ngolata ba kombo tanga ya kombo pasteur Mukuna yaza un peu influent pasteur nani Mukuna film na renaissance te wana botolo papa Kakenza wana pelengindo Mosunan Moïse Mbie so che gege wana ki opita mboka bomba bebe tama ba gege na ba gege yes Denis Lesi wala ma ekufela mbo wala te o ta ka ka biso vérité moko muke na ko tie papa Baruti papa Baruti wana bosolo me alonga ke kwa Yesu wana eza Yesu te Dayo Samuel atonga Nigeria te yaka Nigeria te kaka ya bongo teka Yesu bandaka evangile na ye na abani na boso na Jerusalem akiti na Samarie bango bazonga te Dayo azonga Nigeria en tout cas merci beaucoup bangi walo akonga mindele kuna poto biso mindele tsalia akena mindele kuna bazika pa bengane kuna mundele wa bengane moninga mundele wa imbwa su imbwa na suki wala papa ngai suki sanga wala pardon. En tout cas merci beaucoup chers internautes, comprenez que c'est le prophète John Ngefa na lobei ki azaki na ebele ya koloba ebele ya soit la télévision dans ngongate papa question nyonso retourna ngai et la réponse parce que na chaque nyonso mboka soke koti na mobulu donc soki mboka koti na mobulu nzambe atinaka toujours moto basali na ye ba prophète na bango pour ba défendre mboka pona mosango na kamwa te azali eli ya nzambe tango na ekoki ozo préparer mosengo mais mosengo to préparer mosengo te mais mosengo azalaki na epa ya Mobutu azalaki vice président de la République président ya banga oni ezalaki nini deuxième personnalité yende moto oyo amemaki transition tolobi te ke nzambe utilizaka bato pona Jéricho ekweya nzambe utilizaki Rabe Ndumba po yamba ba espion Israël pour pas kosa Jéricho c'est pour ça que nous appelons notre Dieu qui nous servons, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Pona ngai conseil Asuka, j'ai dit au président Kabila, il est plus jeune. Il a aussi l'avenir. Mais ce qu'elle a dit ba conseil na ye, au conseil au conseil Mobutu, c'est le temps. À mon aba vie na yo so ba simba ki ba kei. Et très ça super calamité à rejoindre ye. Yona kena Zambie a kesus ko renouveler. Papa, Zambie le bel côté, pouvoir et Afrique si ma mindele. Jamais pays mon africain et si mi pouvoir les athées. Ah même bateau. En fait, motuna moko elekinga na mutu. Bateau facilement une élection rapide makamoso etika itotunga mboka. Moi, Moutouna Moelinga est rapide, prophète. Par rapport à moi et mon belga de justice, il y a un pasteur, un de vos frères pasteurs, à Sambina Edingwe. Na habité comment est-ce que bino ba pasteur ba rankina ba kache. Pasteur comment ba pasteur? Mon papa. Vérité c'est Jésus. La lumière c'est Jésus. Les ténèbres c'est Jésus. Yoka, on peut se nga Moutouna suka na tanga, pe na tanga kombo na ye. Soko me nga na parquet nga mesa na ko bisa bien. Yo so sama Edingwe. Edingwe ya nani? Yozo me maga ngai po nga bolole na OK dala so baba musala ngo justice na koloba na ye papa na kufa pe na boloko te nzambe akusunga nga pour na défendre cause réelle oyebi 2 Corinthiens elobeli biso boy ela on nga Congo France yango na tikela ngai temps ela ba nakabo atika ngai temps te minute mandefu atika na longola ngote boni cap 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14,
Ne mettez pas ensemble avec les goûts étrangers. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Rapport est dans la bosembo, dans la batamolité. Quel rapport y a-t-il Christ et le Béléal? Rapport des athées. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu a dit, je marcherai, j'habiterai parmi vous. Vous serez mon peuple. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux et séparez-vous. Et là, quand vous avez un évêque qui mukuna. Nathalie Kombo, so omoni mutu, alongwe na bal, alongwe na Bible. Et comme kaka, tout semble pour la Renaissance. Ah, papa, mutu apengo ya ke musique. So boumela primise, pour appeler ça biso ba droit na biso, mais boulangwa te. Ah, papa. So comme on monte ça publicité bilamba mo sai na Nzambe. Yo ça publicité papa mbasa la bonne. Qu'est-ce que ça ndengeni? Joli mobile la ça ndengeni. Papa. So qui pasteur a commis terme na ça. Bible c'est clair. Dans Matthieu chapitre 3 verset, vous verrez la différence, ce qui sert Dieu et ce qui ne sert pas. Fibu na fika, fibu, so komoni ba septembre wana. Papa nangai asili ko pengwa. Et moi je suis déçu parce que bazali basamba ki na tribunal so sawa mukuna ba image zali clair. Avec ce magistrat butu nangai dingwa zubimina ngai na chambre kuna likamboni. Mais siko dingwa ko bimina ndenge nini yo mutu na Nzambe ko neutraliser dingo. Na soni. Biso ebaka basangwa kana na biso binga milimu mabe. Dingo balo bimo. Ngana ko bimina ndenge nini? Yo ya mutu Nzambe, nga mutu ya Satana. Mais mutu ko bimina moninga nani? Confusion totale. Yango Bible zo la confusion totale. Eza mawa na mawa otolobi mboka e komi na mo potu na église. Mo potu na bato nyonso ezali mawa. C'était le pasteur Mukuna. Merci beaucoup en tout cas prophète Mbote kaka na mutu moko poto kata émission. C'est Mbote na mutu teka na Yesu na pesa ni. Oyo zubimila ngai, zubimila yo bimila ndenge nini? Tu vas pas dire Matthieu papa. Dans la Bible, Matthieu 10, non. Bino boye baka Bible te. Matthieu 10 verset 1. Bible lobi nini bino batuna mayel. Potangela ngai bino bata français. Aïe. Matthieu 10 verset 1 lobi. Puis ayant appelé 12 apôtres, il lui donnait le pouvoir sur l'esprit impie. Et les guérit toutes les maladies, toute infirmité. Pouvoir sur l'esprit impie. Au nom de Jésus. Et dis-moi qu'est-ce et dis-moi apôtre ma sekene akei. En tout cas, merci beaucoup, prophète John Ngefa. Je vous ai dit là. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Et puis, ça, on a numéro parce spirituellement, physiquement, je ne suis pas politicien, mais Nazali, église au milieu du village. On a mis ça dans Molimo, tout ça, on a mis ça dans Bino. 00243. Attends, appelle si WhatsApp et pas ça kangi yango ka. Ça kangi yango. Pour bien attendre direct. 89 610 49 41 kozwanga 00243 86 78 kozwanga na privé na ngai 00243 99 42 937. Que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup, prophète. Naïf Saïbino le bandé l'émission que le prophète avait vraiment beaucoup à dire par rapport à Mamozo les Kabino bandé Koboza Libanda, Biso Zana Katia. On est vraiment au courant de ce qui se passe dans Mbalamoko. Ils ont un peu mawa, Biso Bajournaliste Toza Msala, Biso Toza au milieu du village. Oui, mais ils sont problème Zali, il faut le belango. Les autres qui n'étaient pas prophète John Ngefa, Tosololi par rapport à Mamonyoso. À Pessiba propos naé, à lobby Mambu, oh ils ont engagé Kakai. En tout cas, j'ai dit merci à mon boss, M. Didi Pumba l'intelligence, prophète Sabakissi la sagesse et la science. Voilà le boss, je dis merci beaucoup. J'ai dit merci à Mouna derrière la caméra, merci à Sassa, merci à Sarah Ramazani, la Chanel pour l'accueil parce que Congo France n'a pas de j'ai dit merci beaucoup. J'ai dit merci à Kenzo Mukendi et puis à tous mes amis. Allez, moi je vous dis au revoir. Congo France.